Nzambe ya bomo epe ya solo apambola bino banson na kombo kitoko oyo eza likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi po ete apesi ngai lelo libaku lisusu po ete nakoka kosolola na bino baye bolingaka ye bolingaka liloba lia ye. Ezali ngai ndeko wa bino Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Liloba lia Nzambe elobi nini. France 2 GT commis alobi Google alingi moto oyo akovivre seko na seko. Google alingi kozongisa limite ya bomoi. Azali ko dépenser mbongo ebele po asa ba recherche po koka kokolisa elike ya bomoi ya moto. Mary Vakaridis akomi Google azana bobangi ya kokoma mokolo azoko linga bomoi ya seko. Google alingi moto oyo ya seko na seko. Awa ezoko lakisa ete bato mingi balingi ba vivre seko na seko. C'est très intéressant. Alors motuna tokotuna yango. Est-ce que Google akoki kosala ete moto a vivre seko na seko? Google azana bubangi ya kokoma mokolo. Azoko rêver azoko lota bomo ya seko. Est-ce que Google akoki kopesa moto bomo ya akoki kopesa bato bomo ya seko? La vie éternelle. Google alingi a repousser limite ya bomo ya bato. Alingi a allonger anga a komisa ngomulai. Apesa bato elikia ke ba vivre longtemps. Kasi Nzambe mokeli asila déjà ko rendre disponible et loko nini moto esengela sala pa vivre longtemps awana mokili. Google alobi azolinga nini moto ya ko vivre seko, il veut l'homme éternel. Kasi Nzambe mokeli o azali auteur ya bomoi. Ya pesa ka bomoi ya seko na ba oyo balinga bandimaka yi. Nzambe sa rendre yango déjà disponible. Ou est-ce que yo lingi vivre longtemps awa ose selon Nzambe to selon Google? Est-ce que yo lingi vivre seko na seko selon Nzambe mokeli to lingi zala homme éternel o Google alingi? Soko yo lingi vivre longtemps wana mokili et Seigneur sera eloko Nzambe mokeli o akosa kate asila déjà ko rendre disponible na kati ya liloba lia yi. Soko lingo vivre seko na seko et Seigneur sera eloko yo Nzambe mokeli o akosa kate asila déjà ko rendre disponible na kati ya liloba lia yi. Mutuna na ngai epa na yo ndeko mobali ndeko mwasi yango. Est-ce que yo lingo vivre longtemps o lingo umela na mokili selon Nzambe mokeli totala mayeli Nzambe ye moko aloba na kati ya liloba lia yi. Toke na buku ya Proverbe chapitre 3 tokotanga verset 1 et 2. Verset 1 lobi mwana nanga kobosa na mateya mangai te e motema mwayo ebomba mibeko miangai. Nzambe alobi mwana wangai mon fils ezali individuel azoloba na yo mwana na ye ya mwasi to ya mobali ezali personnel abi obomba mateya mayete mateya ya Nzambe eza liloba lia yi po ete okoka kobosana mateya ya Nzambe te to liloba lia ete po ete motema mwayo ekoka kobomba liloba lia Nzambe esengeli obanda kotanga liloba lia Nzambe. Tango tangi yango esengeli ozala capable ya kobomba yango na kati ya motema mwayo. Verset 1 elobi e motema mwayo ebomba ba précepte nanga. Motema ezali siège ya vie personnelle ya moto.
nzambe atalaka nde na kati ya motema. Tango nzambe azotala na kati ya nazoloba motema ezali motema oyo te ezopompe makila. Non. Motema oyo nauti loba ezali siège ya vie personnelle ya yo motu. So nzambe atali na kati ya motema mwa yo azotala liloba lia ye. Eske yo oza na liloba lia ye na kati ya motema mwa yo? Motema oyo nazoloba eza siko obombaka makambo mosusu oyo olingi meme kopartage na moto mosusu te. Alors eloko nini esengi osala po ete liloba lia nzambe oyo otangi ezala na motema mwa yo? Tango sisi kotanga liloba lia nzambe esengeli osere liloba wana na kati ya motema mwa yo. Roi David azala kosala ndenge wana. Tokokende na buku ya Psaume 119 tokotanga verset 11. Psaume 119 verset 11. Roi David azokosambela nzambe akepa nzambe mokeli alobi na ebui. Ngai nazo sere liloba lia yo na motema mwa ngai. Pona nini? Po ete nakoka kosa lisumu contre yo te. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, soko olingi obomba liloba nzambe na motema mwa yo esengo sere yango kuna. Etikala na kati ya motema mwa yo po ete ozala capable ya ko se rappeler nango po ete osala lisumu contre nzambe te. Lisumu contre nzambe ezali kotambola contraire na mokano ya nzambe. Alors verset 2 lobi nini? Nde mayo na uti koloba oyo tutangi na verset 1. Tango motema mwa yo ezobomba ba précepte ya nzambe soko ozobosana mateya ma nzambe te, alors eko prolonger ba mikolo mia yo. Eko prolonger mikolo mibu mia yo ya bomo ya yo a ose. Pe eko bakisolo nini kimia, ils augmenteront ta paix. Non seulement na bobomba ka liloba nzambe na motema mwa yo. Na bobosana kate maloba manzambe. Eko mikolomia yo mikobakisama pe kimia na yo ekobakisama. Voilà liloba nzambe. Deux conditions wana il faut ezala rempli. Tokotala ndakisa na kati ya liloba ya nzambe ya roi moko nzambe abakiselaki mibu 15 po ete roi wana akokisaki ba condition mibali oyo nauti kotanga awa oyo touti kotanga na Proverbe chapitre 3 verset 1. Toke na buku ya Chronique, 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques chapitre 31 tokotanga verset 20 pe 21. Wana nde ezalaki o roi Ezekias pardon asalaki na Juda mobimba. Asali eloko ezaki malamu, eloko ezaki semba, pe eloko ezaki ya solo liboso ya Yahweh nzambe na ye. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Pona kosala eloko eza malamu, eloko ezali semba, eloko eza malamu, eloko eza ya solo, pardon, liboso ya nzambe, likola Yahweh nzambe na ye. Roi Ezekias esengelaki abomba liloba ya nzambe na kati ya motema mwa ye pe asalela yango. Yango elobami na verset 21 totanga verset 21 il y a 2 Chroniques chapitre 31. Babi asal il a agi de tout son cœur. Asala na motema mobimba pe alongaki na nyonso o azako sala na bolukaka nzambe na ye. Yo koluka nzambe ndenge nini? Okoluka nzambe na bolukaka liloba lia ye. Nzambe aza elimu. Okokomona ye te, okosimba ye te, okosentiri ye te. Soko oluka ye oyeba ye, il faut yeba liloba lia ye. Ya lukaki nzambe na ye na bolukaka liloba lia nzambe. Pona musala ya ndako ya nzambe ya wasalaki, pona loi mobeko pe mibeko ya nzambe. Soki bokeye na 2 Chroniques chapitre 32 disons 31, bokeko bokotanga bokomona mai Ezekias, le roi Ezekias asalaki alingaki nzambe. Alors tokomona awa tango asalaki atambolaki eyenge bena liloba nzambe akokisi oyo akokaki kosala selon liloba nzambe ya belaki. Toke na Esaïe chapitre 38
Ésaïe 38. Tokotanga verset 1 à 5. Natangwana Ézéchias azaki malade. Azaki na bokono ezo komema na liwa. Prophète Ésaïe, mwana ya Amot, aye pa na ye, aye pa Ézéchias, pe alobi na ye. Yahweh alobi boui. Ainsi parle l'Éternel. Zanzambende azolobawa. Donc apesi message na Ésaïe, apesa na roi Ézéchias. Pesa mitindu na ndako na yo. Po oza kokufa. Oko oza su na bomoi te. Ézéchias a eu message. Apesa mitindu na ndako na ye. Akokufa. Akoza su na bomoi te. Verset 2. Réaction sur quoi il y a le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a balusi nelonginae contre mur. Pe asambeli asali lo sambo et pas Yahweh et pas Nzambe. Jéhovah. Avant Ézéchias a baluka qui n'est pas Nzambe. Ézéchias a ça qui m'a kamouza qui toko liboso Nzambe. O ezala qui droit, ezala qui bien, ce qui est correct. Asala qui ango. Azaki na position qui n'est pas Nzambe sans regret. Asali lo sambo. Verset 3. Oka lo sambo ya roi Ézéchias et pas Nzambe mokeli. Oh Yahweh, oh Éternel, Jéhovah. Kanisa, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Oh Kanisa, que ngana tambo liboso na avec fidélité, et intégrité ya motema. Voilà. Yazoe Nzambe akundola, à se souvenir. Le lenge ya tamboli liboso na Nzambe avec fidélité et intégrité de cœur. Père lobi na sali eloko eza malamu na miso mayo. Na sali eloko eza malamu na miso mayo. Po yo moto o sala eloko eza malamu na miso ya Nzambe. Esengero tambola eyenge bene na liloba ya Nzambe. Ézéchias asalaki yango. Babi liloba Nzambe lobi awa na verset 3. Ézéchias a panzi to asopi mai kolela aleli liboso ya Nzambe. Mai ya masopani ebele ya Ézéchias. Asalo sambo. Verset 4. Nzambe a répondre na demande ya roi Ézéchias. Lokola ye Ézéchias abosanaki maloba Nzambe te. Lokola ye roi Ézéchias abombaki liloba ya Nzambe na motema mwaye. Tumonaki yango. Yango nde ekobakisela moto mikolo. Awuti kosambela awa. Ayebi ke azwi message ka kokufa. Akovivre su te. Apesa mitunu na ndako na ye. Akepa Nzambe. A rappeler Nzambe. Alobi na Nzambe. O se souvenir. Que ngai na tamboli liboso na yo avec fidélité et puis intégrité de cœur. Na sa eloko eza malamu na miso mayo. Verset 4. Okaye yano Nzambe azongisi. Nzambe babi liloba Nzambe ezali adressé na Esaïe le prophète. Donc Nzambe alobeli ye alobi na ye boy. Kende loba na Ézéchias. Yahweh alobi boy. Yahweh Nzambe ya David tata na yo. Na yo kilo sambo na yo. Na moni maya miso oya yo. Tala ngai na kobakisela yo mibu 15. Nani abakisi mibu 15 na mikolo ya roi Ézéchias? Izali Nzambe, Yahweh, mokili ya likolo na se, tata Yesu Kristu. Yende abakisi 15 années wana mibu 15 na roi Ézéchias, parce que roi Ézéchias atambolaki eyenge bena liloba Nzambe abombi wana mitema miaye abosanaki liloba Nzambe te. Google alingi l'homme éternel moto yako zala seko na seko. Google azana bobangi ya kokoma mobangi azali ko rêver vie éternelle bomo ya seko. Siko motuna na ngana yo ndeko mwasi ndeko mobali. Yo olingo vivre seko na seko selon Nzambe wakosaka te. Soko yo olingo vivre seko na seko eloko nini esengo sala motuna yango wana. Soko olingo vivre seko na seko esengeli ozwa bomo ya seko yango. Esengeli ozwa
elimu esantu ya nzambe na kati na yo. Toke na évangile à Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3 16 elobi boy. Po ete nzambe alingi mokili mingi yango apesi mwana na ese moko. Liloba nzambe elobi teke nzambe alingi mokili mingi pe amipesi ye moko. Non, nzambe alingi mokili mingi nde apesi mwana na ese moko po ete mutu nyonso oyo akondima ye akufa te kasi asala nini azwa bomoi ya seko. Nzambe alaka mokolo moko te ke ye akoya ye moko, me alaka ete akotinda mwana wa ye. Yango Bible ezoloba nzambe alingi mokili mingi yango apesi mwana na ese moko po ete mutu nyonso akondima ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Jean chapitre 5 verset 24 elobi nini? En vérité, asolo nazoyebisa bino, Yesu Christ nazoloba. Oyo ayoki liloba lianga, pe andimi oyo atinda ngai, aza na bomoi ya seko. Akosambisama te, alongwe na liwa mpo na bomoi. Yesu Christ alobi oyo akoyoka liloba lianga, celui qui écoute ma parole, pe andimi oyo atindinga, aza na bomoi ya seko. Akosambisama te, alongwe na liwa na mpo na bomoi. N'importe qui oyo akoyoka liloba ya Jésus-Christ pe andimi nzambe mokili oyo atindi Jésus-Christ aza na bomoi ya seko. Akosambisama te, alongwe na liwa mpo na bomoi. N'importe qui mutu nyonso akoyoka liloba ya Jésus-Christ pe andimi nzambe mokili oyo atindi Jésus-Christ aza na bomoi ya seko. Bomoi ya seko ezali eloko nini? Bomoi ya seko ezali nini? Totanga losambo, tokende koexamine losambo ya Jésus-Christ na tata na ye nzambe, yambo te bakanga ye pe babaka ye okuruse asambelaka. Toke na Jean chapitre 17 verset 1 et 2. Totanga pe verset 3 après. Verset 1. Tanga sisi koloba Jésus-Christ atomboli miso likolo alobi tata ngonga ekoki. Kumisa mwana na yo po ete mwana na yo pe akumisa yo. Verset 1 elobi nini? Jésus-Christ atomboli miso o likolo alobi tata. Nani azali tata ya Jésus-Christ? Ezali nzambe mokeli. Jésus-Christ azali tata te. Jésus-Christ azali mwana ya tata. Ye moko azoloba awa na verset oyo. Alors bato banso bayi bazoloba ke Jésus-Christ azali nzambe, bazali ko contredire Jésus-Christ awa boy. Bazali koloba ke Jésus-Christ azokosa. Bango nde bazoloba ya solo. Bango nde bayebi liloba nzambe koleka Jésus-Christ. Est-ce que yon de komwasi yon de kombala ondimi likambo lina? Non. Bango nde baza na erreur. Jésus-Christ azoloba bo solo. Azokobondela tata na ye. Bato oyo bazoloba ke Jésus-Christ azali nzambe, bango nde baza na kati ya libunga. Liloba nzambe alobi Jésus-Christ atomboli miso o likolo alobi tata ngonga ekoki. Kumisa mwana na yo po ete mwana na yo pe akumisa yo. Jésus-Christ alobi na nzambe tata na ye, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Jésus-Christ alobi na tata na ye nzambe akumisa ye po ete ye pe ye mwana akumisa tata na ye nzambe. Jésus-Christ na wuti kolobawa azali tata te, kasi azali mwana ya tata. Jésus-Christ azali nzambe te, pe akozala mokolo moko te nzambe. Azali mwana ya nzambe. Nzambe oyo akili likolo na se na biloko biso nde asekwisa ye na bawa. Nzambe aza na ngbende na bokonzi avandi, na loboko na mobali mwana na ye Jésus-Christ avandi. Nzambe aza na ngbende na ye, mwana na Jésus-Christ aza na loboko na mobali. Verset 2, il y a Jean 17. Selon que yo opesi ye pouvoir likolo ya mosuni nyonso po ete akoka kopesa bomoi ya seko na ba oyo yo opesi ye.
afin qu'il accorde quoi apesa nini po tapesa bomoi ya seko na ba oyo yo pesa ye nzambe nde apesa ye bato oyo akopesa ye apesa bango bomoi ya seko tozali koyeba sikoyo tongo tozoluka eyano na vie éternelle ezali eloko nini bomoi ya seko ezali nini verset 3 ya Jean 17 ezokopesa biso eyano ezokopesa biso bomoi ya seko ezali nini totanga sikoyo verset 3 ya Jean 17 or bomoi ya seko ezali ke bayeba yo Yesu Kristo azosambela bomoi ya seko ezali ete esengeli bayeba yo se nzambe se moko ya solo pe oyo yo tinda Yesu Kristo. Voilà, confusion ezali te ezali clair. Bomoi ya seko ezali nini esengeli bayeba yo se nzambe se moko ya solo pe oyo yo tinda Yesu Kristo. Nzambe asambelaka te biso bato nde basambelaka. Yesu Kristo azaki mwana nzambe azosambela tata na ye nzambe azo adresse prière na yawa na tata na ye nzambe. Yesu Kristo alobi bomoi ya seko esengeli nini c'est qu'il te connaisse bayeba yo se nzambe se moko ya solo po nzambe oyo ya solo aza se moko oyo yo otinda oyo yo nzambe otinda Yesu Kristo. Bomoi ya seko ezali koyeba nzambe se moko oyo ya solo pe koyeba oyo nzambe se moko atinda Yesu Kristo. Nani atinda Yesu Kristo? Yesu Kristo azalaka ye moko te nzambe se moko oyo ya solo nde atinda Yesu Kristo ezali Yesu Kristo ye moko nde azoloba na kati ya verse oyo esengeli oyeba nzambe se moko oyo ya solo pe oyeba oyo nzambe se moko ya solo atinda awa na mokili Yesu Kristo. Nani azoloba awa verse totanga eza Yesu Kristo nde azoloba yango na utaka kolobaka mutu nyonso oyo azoteyaka Yesu Kristo azali nzambe azokocontredire Jésus Christ awa azokolobaka Yesu Kristo azobuka lokuta ye nde ayebi. Alors yo ndeko mwasi ndeko mobali oyebi ete mutu akoyeba liloba nzambe koleka Yesu Kristo te. Yesu Kristo azokobenga tata na ye. Alors mutu nyonso azolobaka Yesu Kristo azali nzambe moto mona nde aza na kati ya libunga po Yesu Kristo azoloba bosolo. Eloko nini sikoyo moto esengeli asala po abika azwa bomoi ya seko? Tokei na buku ya Romains chapitre 10 verset 9 ezali na deux conditions ya kosala po moto n'importe qui azwa bomoi ya seko avivre seko na seko. Condition ya liboso soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu wana mo condition ya liboso. Condition ya mibale soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa ozwi lobiko. Esengeli te ke yo okanisa oloba okonfese ke Yesu Kristo azali nzambe akufi nzambe asekwi ye moko. Soki okanisi ndenge wana na motema mwa yo okozwa lobiko te. Bao bakanisaka ndenge wana ke nzambe aya nzambe akufa nzambe asekwi ye moko bato bana ata basimbaka Bible ata bakanaka na église babotama mbotama ya sika te rien po obotama mbotama ya sika esengeli otatola na mokolo mwa yo mokonzi Yesu esengeli ondima na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa nde ozwi lobiko. Verset 10 elobi ke po na bondima ka na kati ya motema nde okoparvenir na justice. Eloko nini ozondima na kati ya motema mwa yo? Ozondima na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa na botatolaka na monoko mwa yo nde oparvenir na lobiko na salut. Totala sikoyo ndakisa ya bato oyo baremplir condition mibale wana oyo bakonfese mokonzi Yesu Kristo bandimi na motema mwa bango ke nzambe asekwisa na bawa bazwi babotami mbotama ya sika epi bakovivre ndele seko na seko. Baapôtre bango baremplisaki condition mibale wana bazwaki elimo esantu na mokolo ya Pentecôte bamanifeste puissance ya Saint-Esprit baparle en langue bato bamonaki bango. Pierre asalaki premier sermon ya église de grâce immédiatement après bozwi ya elimo esantu enseigner liwa ya Yesu Kristo pasi na esekwa na ye bao bazalaki wana bandimi lite ya Pierre
babotami mpe mbotama asika bazwi bomoi ya seko. Na acte 2 4 liloba nzambe lobi ke bango bonso batondamaki na ngwea elimu esantu mpe babandi koparle en langue selon ke elimu nzambe azoyebisa bango. Koparle en langue ezalaki preuve ke babotami mbotama ya sika. Sikoyo na verset 31 Pierre azoteya alobi ke ezali sekwa ya Kristu nde ezalaki annonce. Na bolobaka ke ye akotikala na se ya na mboka ya bawa te eke mosuni na ye ekopola te. Verset 32 ezali Jésus oyo nzambe asekwisi na bawa biso banso tozali témoin. Verset 33 nzambe atomeli na loboko na mobali ye azwi pa tata elimu esantu oyo alakaki mpe apanzi yango lokola bozokomona mpe bozoyoka. Po ete David amata na likolo te, David akufa apola kasi ye moko alobi ke mokonzi alobi na mokonzi na ngai vanda na loboko na ngai ya mobali. Verset 35 jusqu'à ce que nakosala ke baennemi na yo bakoma marche pied na yo. Alors verset 36 ndako ya Israël mobima donc ndako ya Israël bayeba avec certitude que nzambe akomisi mokonzi pe Kristu o Yesu Kristu o Yesu pardon o bobakaki na kuruse. Tango asilisi koloba discours wana bato banso bazalaki wana na jour ya Pentecôte bajuif bazalaki wana bajudéen motema na bango esali pasi donc ils eurent le cœur vivement touché. Motema na bango ezalaki touché mpe balobi na Petro na baapôtre basusu wana bandeko mibali tokosala boni. Alors Petro alobi na bango bobongola mitema ya bino po ete moko na moko azala baptisé na kombo ya Yesu Kristu. Alobi te bobatisama na mai bobatisama na kombo ya Yesu Kristu mpo na bolimbisi ya masumu e bokozwa likabo ya elimu esantu. Verset 39 po ete elaka ezali mpo na bino bino bajudéen mpo na bana babino mpe mpo na baebanso baza na mosika oyo nzambe mokonzi akobenga. Et naba maloba ebele plusieurs autres paroles azako exhorté ba on a bolobaka na bango bomi bikisa sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41 bao bandimaki liloba ya apôtre Pierre bazalaki baptisé na mokolo mona nombre ya badisciple ebakisamaka environ 3000 âmes. Donc bato environ 3000 âmes babotama mbotama asika bazwi elimu esantu bazwi bomo ya seko. Google azo alingi moto ya akovivre seko na seko l'homme éternel. Google aza na bobangi ya kokoma paka pe azo revenir vie éternelle. Soki yo olingo vivre longtemps awa ose esengeli osala oyo nzambe mokeli oyo akosaka te alobi asi a rendre disponible na liloba na ye. Roi Ezekias tomonaki ya Juda asalaki oyo makambo ezalaki ya malamu oyo ezalaki semba mpe ezalaki ya solo liboso ya Yawe nzambe na ye lokola alingaki akufa asambelaki nzambe abakiselaki ye mibu 15 ekomamaki na totangaki yango na Esaïe 38 verset 5 abi nzambe ayebisaki Esaïe alobi kende loba na Ezekias Yawe alobi boye nzambe ya David tata na yo nayoki losambo na yo namoni mai ya miso tala na kobakisela mibu 15. Soki olingi vivre éternellement ovivre seko na seko sala oyo nzambe mokeli nzambe akosaka te asilaka déjà korendre disponible na kati ya liloba ya ye. Eza na bacondition mibale ya koremplir ekomami na Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nzambe ya bomoi pe ya solo abenisa bino banso na kombo oyo ezali kola bakombo nyonso Yesu Kristo.